Hello la famille ya Canal Mimi Selunga TV na pesi bino balosako bambote partout oyo bokotalela video nanga bobosana te les amis, bosabone, bokomante pe bolike, bopartage video. Naza na recette nanga anena yaeli bino na laksa bino. Bozomona a toza na spaghetti macaroni na biso midele mibale. Toza na poiron, babenga poiron fo ezala boyebi kako ezaka molai wana lokola ndembi. Awa toza na carotte. Awa toza na seti mbala na biso. Awa toza na awa na Deutschland tobenga yango céleri, nayebi te na bamboka mosusu soki bobenga yango kombo nini. Pe toza na nzungu na biso. Alingi na laksa bino soki na kosala nini, toyei tosala sope na biso ya mbala ekokota biloko oyo nyonso. Oui, nabosanaki toza pe awa na soki viande babengana na ete soki na bo comprendre ka boyebi yango kaka biso na portugais eza salsicha, na Deutschland eza ba wurst. Donc yango oyo biloko na kosalela tozolanda malembe. Oui, ba mama na ngai bomoni na kati biloko na ngai tomani uso na kati biloko tu na kati yango, na kati biloko nyonso mike bozomona nde na kati bambala na kati yango mike, céleri na nga pe na kati yango mike. Sikoyo nazotia yango natie pe poiron na ngai. Sikoyo soki poiron, soki céleri, soki ndembi bino moka boyebi. Sikoyo nde eza boye nazotia mai. Natie yango mai na ngai, napelisi moto na nga. Napelisi moto, mama soko osali boye otiki yango vraiment. Bomoni ke natie nanu natie nini na nga nanu te. Macaroni na nga natie nanu te. Oyo pe natie pe nanu te. Yango ekoki na suka me nazotika yango etoka. Natie pe mungwa te eloko te, nazotika yango sikoyo etoka. Tokozonga na procédure na biso. Merci beaucoup. Oui, ba mama yango tozongi. Tomoni sikoyo ndenge ni na biso elembi vraiment. Yango yo elembi. Na ko utiliser ka mwa muke pona finela ngo me après na ko sala ngo na mixer na biso po epesa musala mingi te. Na ofina ka mwa ndambu boye. Après na ofina ngo na mixer. Oui, pona makelele ezala te yango mixer nanga nazo fina yango vraiment. Bongo totala ndenge ekobima. Oui, ba mama tomoni awa ndenge nauti onika yango. Naniki yango yo. Oniki yango vraiment bien penda na mixer. Oniki yango bien vraiment na mixer. Asko to ana macaroni na biso na tokisi yango. Normalement na kokai pe kozwa yango. Na tie na ngai yango vraiment mbala moko me ezikisaka. Soki so sali bo ezikisaka. Oh na kati deja ba nini ba viande na ngai. Soki viande c'est na lobi on peut bien te na ebite. Yeswe. Yango yo tosaela bana. Tokozwa sikoyo tokokota macaroni na biso na sopai mai. Tokoti pe banini na biso oyo salsicha
nayeba yango na portugais salsicha. Oui, kande nayebisa bino na ebandeli natiaki mungwa te oyo siko bomona luto na nga oyo. Luto na nga oyo eza vegeta biso tobenga yango vegeta. Yango vegeta na pelisi moto na nga après na bakisa mai. Na bakisi mai po yango ezaka kilo te sopa supu soki sop ezaka poa te. Donc ozala poa makasi te. Bolimbisa so video ezoningana na utiliser vraiment ni na nga te osimbela caméra nde na simbi yango na loboko moko nazo sala. Après bomoni o mai na biso ya ni na biso viande soki nini salsicha na sepela nango makasi soko tiango ndambo ezala bien vraiment ebakisa yango su goût eza bien. Siko nde eza boye nazotika yango etoka nango susu ata mwa 5 minutes. Supu na biso ebeli bomona yango na sani ndenge na kotia yango na sani. En tout cas etoka kaka mokie bongo bokomona yango ndenge ekobima. Merci beaucoup. Et na bosani kolakisa bino eloko ya suka o na kotia likolo eza nini oyo céleri na biso. Céleri yango na kodécorer nango ezaka bien makasi. Oui, ba mama yango yo supu na biso ebeli vraiment. Botala ngo ndenge ebimi ezaka kitoko makasi. Ba céleri oyo nakotsaka ngo boye tokolia yango vraiment. Bomoni yango nde ebimi tosala ngo eza bien surtout na ba mama mingi toza na ba système osala bana ba pomme frites tosala bana osali mwana pomme frites avant balia pomme frites balie oyo be après babakisi oyo mais liboso ezalaka bien babandi na oyo après basukisi na pomme frites po bana so ese balie pomme frites baolinga so kolia oyo te. Même pe papa même pe yo moko nde eza boye eza bien tango so lie fufu ya moko pe ozwi pe boye sala bien stomac kitoko elembisi libumu. Tosala ngo na bandako ba mama bo sepela nayebi ke ba mama mingi ta mosusu ayebi ne kosala ngo mais posa ezala te. Mais j'espère que bokozwa mwa posa na komona ndeko na bino ndenga saeli bino supu oyo eza vraiment bien. Ekoti na mafuta te ekenda mafuta te mungwa mingi te mungwa kaka na suka. Bomoni bino monde na bandaki na ndenge na sukisi. Donc tokos bosala ngo vraiment bosala ngo bana ba sepela ponga bana balia yango vraiment bien. Bana balinga yango basenga yango to mama sala yango balinga yango vraiment makasi balinga yango. En tout cas ba mama bosala yango ezala bien. Bopesa nka ba super appétit. Bopesa ba bon appétit na ngai. Merci beaucoup déjà d'avance. Bosabone bobosana te bosabone massivement na canal na bino ya Mimi Selunga. Bandozwa mwa ba recette ya pete ya mike ekosala bino ba bien makasi yango supu na biso vraiment tokomi na biso na suka. Merci beaucoup, ciao.